I was lost inside the desert fortress circling round my head, but thanks to God now I made it out of there. I was just another sheep inside the belly of the beast, but thanks to God now I made it out of there. Guru Guru Veje Veshe Jaya Mefa Hallelujah. Guru Guru Veje Veshe Jaya Mefa Hallelujah. Guru Guru Veje Veshe Jaya Mefa Hallelujah. Bonsoir. Bonsoir. Au nom de la famille Matala, je remercie de notre présence à Bino. Pendant un mois, pour se rendre au ici parce que je crois que le texte est lancé. Le programme était prévu à 19h, mais on est en retard. En tout cas, au ici, on travaille, on commence avec le présent. Je crois que merci de sous pour accompagner la famille Matala, papa Adolphe Matala, madame Bona Matala, la papa Bikaki Dinayam et Daniel. Botamé a mis ça 38, typique sur le 13 juin 2019. Papa Belaki Benzate, malgré âge 81 ans, c'est pour ça la calcul. Quel contrôle n'est pas mis sur le Zalanamo. J'ai une routine. Quand on a commis Puna, il fallait se déplacer pour se soulager. Accueillir, à Somi Panamoko, à Sali Malaise. Quand ça m'a l'aise, donc vraiment, mais en tout cas, ici, je vais souhaiter papa Atika Bisso. Papa Azalaki marié na maman Rachel, au Yemokashi Nomaki, la pensée. Papa Azalaki moi animateur, Azalaki commissaire à la police criminelle à l'époque. Sobuki Azalaki Dagobert. En tout cas, moi, comédie, vraiment, ambiance, je me souviens, ce qui a coûté, moi, j'ai une garçon, j'ai une fille, moi, point, on a béni, on a côté, on a le point, on a dit, bon, assumé, on a fait un peu voir la comédie. Wanana, on dit, maman, nana, non, papa. Pourquoi vous savez que vous avez un gars, maman, la bino? Vous êtes mort à la bande, c'est là, vous ça la sérieux, vous ça là, le papa la bilo la maman tout ça là, pour que les musiques n'a pas balabala pour les a respecté. Donc ils allaient venir les qui commissaire là, nous jouons partout, même quand ceux qui ont pillage et salvé bandini, au moins la micro bombe à tout le monde a pris bon, on soit engagé. Donc voilà, époque où on a déjà évolué à Tiki Bisso, à Tiki histoire de Repo, soit Tiki histoire de Mbena, Bekangote, la Sobeka pour les histoire. Azali père il y a 10 enfants. 4 garçons, 6 filles, 40 coco, 8 cocololo. Je crois que je ne comprends pas, cocololo. Hein? Donc, vraiment, père, il y a une très grande famille. Donc, vraiment, négatif, tout ça n'a pas passé, tout ça n'a peine, mais je crois qu'il y a 5 ans, 40 coco. Ngai ndeko na bino ko mena teme ali boso na okokango 81 na kokomisa ngo na 51 etikali 30 na kokoka point d'interrogation mais ye akobisi yango aboti biso to boti amoni ba poko amoni ba kokololo en tout cas vraiment journée ça a rendu parfaite donc to komisa ka ensemble na ndenga tiki biso le roi de tikali to on est sur ma maman toujours parce que je dois rappeler c'est Boli Bisangaye ma balle papa na sur ma maman na sur ma balle to bala l'entier parce que baloba toujours que madame na accompagné ndeko place à Matanga que na fête merci à l'Éternel pour Matanga il a accueilli sur le tikali tout la réflexion pourquoi la mort
j'invite notre frère Jean-Charles à y avoir une exhortation on a parlé pour remercier ensemble na union so ndega patela ki papa ndega boti biso a police ba police ba kelasi to tangi to boti bana biso ba boti vraiment pour remercier ensemble on a je crois que na ba constitution ba l'état na ba testament mais la parole de Dieu frère Jean-Charles je vous en prie programme ko no aboko na yo zambe na bongo e bandeli kino suka tikali kilo so contrôle la nyonso papa yo damu sa biso kolo ko ite so mi damu sa biso boto damu sa bamba ya o se ko yo sai yo za na biso le kolo e bandeli kino suka programme oyo to tikila maboko na yo pour te prendre moye na kombo na Yesu Kristo mo continue on vit ici au moko to lobi merci Seigneur ya makambo samba zo sala na yo amen. Apesa kinga chance tena na ye ngana ko perse na miso ya bato azalaki moto kopusa mosika pembeni ya fulu sans valeur inutile kasi na miso ya Nzambe azalaki moto ya kopusa pembeni ye sokola na kikosoko banda na mesa ya bakonzi nga Mefibosheth babenganaki nga na famille nzoka na miso ya Nzambe nga ne voya ero batekaki nga na Egypte esclave pamba nzoka premier ministre babosanaki nga na zamba nzoka David oyo akwesa Goliath boya na luwe s'il vous plaît, boya tanko. Boya ya vina na vina ngaye 38 ans na liziba ya Bethesda sans lisungi na liloba ya pamba na zibisaka na nga na tamboli etikali histoire vraie ya vie na basi ya kitoko ya mokilo yo bakotanga nga te oyo basambela mingi ye koluka elongi na yo bakotanga nga te oyo batanga mingi ye bakoma balisansie badokteur bakotanga nga te kasi ekomi ndenge nini yango ekomi ndenge nini iletre ya pamba engage lisansie ngola Nzambe natomboli maboko ya pamba lole fungwa mingi biyano ekitawe ngai na bali na botsi eza nozokende kwenda butuka na poto na bali na ofeli nazwi na ofeli nabongi na ofeli naseki na ofeli nakoboya na loko boya na loko elamba ya pamba totanga makila esila ntina ye boya na loko asali ya mingi na vi na ngai koma litatoli na ngai grande sœur ya masa na ngai Lucy
Voilà, et Moko, Malidi, Jackie, Malidi, Yes, la Clara de Pressel. Vraiment que show de Soulanga, maman présidente, Simbi Bunde, Sibana Bunde. Yeah, aussi zélé. Voilà, il y a mon José Nzinga, présidente. Après, ça m'a beaucoup de la balle à gare, ça la moins bien. Maman, moi, t'es ligne. L'invité, maman, peut-être un peu c'est non là. Mais, Gisèle, un peu sur mon côté. Quand on a fait l'anniversaire, on a fait ensemble. Le 6 mars. Papa, même si tout ça lui fêté, on a dit pour Kanamela. En tout cas, maman, nous avons battu là. Après, sur ma casse, c'est ça, on peut s'en aller. Nous avons vu poignard un petit peu dans le moi. Nous avons ma casse. Bisous, maman. Suzana Matanga, Papa Bikaki, père na biso ya kala. Je moko yebi studio mwenu. Bana gare biso tosangani awa. Kokota to na famille Bikaki Toto, Jani. Petit na pitchen. Bien awe de Soulanga. Nous sommes dans secteur moko. Nous sommes côté moko bana gare kibanja. Lata bundes. Mémoire à Nano quoi. Il y a papa Bikaki, papa Bokilo là. On a ouvert le le 13 juin. Donc à Bella écouté quoi. À ça là il y a un malaise quoi. Donc qui est même qui est né. Donc pour le visage sous-jeté donc quoi. Il voit c'est dans la solution. Pour le baraque un peu malade. Qui m'y a quoi. Il y a un new camarade donc comme à celui qui est né. Donc après il voit moi il y a propre quoi. Donc après nous comme il était dans le combat bas la roue quoi. Donc en tout cas c'est merci. Système solide. ma capote zongi ndenge esengeli donc misala donc soki mpe bana oyo mpe bavandaki bakokele baklasse donc bavandaki me sikoyo batoto bazala kotelema kokende misala kokende baklasse donc batakili nyonso baza mpona bamonte tata mwasi nyonso baza pembeni monte toyaki mpa mama kuna touti na Belgique voilà bamonte na bango nyonso bazala malamu na même batina
Chef,